Bakipé. Situation où est commis moi passi parce que ma message tribal les anakati gouverneur ya Lualaba a intervenir qui peut nakati ba message moko ya malamu te bolanda ba image nyo sona ba détail lelo TVza radio te. À part ça, tu as peu moins d'ambuli comme mandataire public parce que Kalamingi a été et Sengeli ba nommé mandataire public. Bato ba ko rejoindre Kingu wa Kumwanzana de Koyuma. Pendant que ba Kungu na ba kuna na de Koyuma bango ba zalaka nommé déjà avant. Maintenant ba banda musala te bo ba ko nommé siko. Est-ce que ba banda musala to ko mekape ko réfléchir autour nango. Boza ebele, boza kolanda biso bande ko ba kundaki na mbanzango ba kufaka na accident. Bande ko wana ba benga ngai na laksaka ngo mikolo uti ko lekata on a lobby ngo les jours suivants gouvernement a décaissé mbongo bake okunda batwana. Merci na gouvernement po yoka kimbela na ngai ona sala ki na nzela ya TV po na batwana bokunda ki bango mais constat moko ezali contrairement na ndenge zo panzana ke gouvernement pesa ki batwana mbongo c'est faux. Batu nyonso ba perdre bandeko na bango na Congo central batikali kozwa infranté ce qui boyoki gouvernement pesa ki bango mbongo za lukuta ngai mo na vérifier avec des preuves tangibles et réquisables na kolobela biso su semblerait te wana na pesi je même ma main à couper mbongo apesi bango te soko de kisaki mbongo seke komagite po bango nyonso ba victime na solo la na ba famille na bango bazui le côté. Donc voilà l'information qu'on avait à donner ce matin. Tout ça pour continuer. Merci na pasteur Acheté Lusanga depuis les États-Unis. Merci également na pasteur Lifoko du ciel qui séjourne également à l'étranger Mbotenaye. Bosolo na politique à l'Union bandi Hector badi banga to banda. Tolaka kibino. Félix Tshisekedi azali banda. Bato bele baza ko critiquer ba voyage à chef de l'État. Bato msupe baza ko lobeza très important parce que tant baza ko voyager ezali pona ko bundela la diplomatie ya mboka. Alors, dans l'Assemblée nationale, il y a des députés depuis bakoma ba députés tilelo basala na ba pelo mote. Ba vanda wana baza ko lia mbongo qui sont pour qui sont contre. Bakotaka na minoko supwandaka les komi mo ebele ba députés msu baza ko lobate. Il y a des gens qui travaillent. Voilà pourquoi nous avons décidé, depuis avant-hier, toi Nosaki, toi Yambalelo, honorable Nsingi Pouloulou, Azali député national, il y a République démocratique du Congo, mais élu, il y a Funa, Azali double brassard, pour être député provincial et puis député national. Alors, Yeyo, président de la Ligue des serviteurs, Aïgo Solana, Bissona Maïtali, Bossolona politique, Azali pe auteur, il y a motion Moko Amunene, Oyo, Ezali Kambuya, makasi ekoki kosalisa mokonzi mboka Félix Tshisekedi na mandat na ye azalaka candidat président de la République mais vers la fin a décidé à se retirer pour quelle raison biso toyebite yenda azalaka victime récemment na selemba obomonaka na émission mabanga bandako tongela école na epo azana école moko quelque part ba botolaka ngo bazopasi ba mabanga wana na nzela oyo epasuka côté ya selemba tozana yelelo toza kobeta masolo nyonso TV za radio te tous les coups sont permis ce matin Chalitoy tala salaboy pour monsieur Gobeta Kake, Salabo, Gobeta Kake. Honorable Ntingi Pololo, Mbote Nayo. Mbote Ndeko Sango. Tokutani Soulelo, Boni Babita d'abord, il y a Funa dans l'ensemble. Babita y a Funa, place au Bavota qui est le roi député national. Moi, Nzamba Zosunga Biso, mais moi, le problème est de résoudre exact toujours rebellé. La minute, yo na Selemba, tout na 64 têtes d'érosion. Donc, ndenge toyeboye na veni place le belé wana mabanga, banda babotolanga de camions ben na mabanga wana bakunda place wana me kokika kate et il sous makasi donc tronçon lando tina wenja Selemba eza vraiment ya kobeba makasi à tel point que ndenge mbule noki boye malimi tuketambola ezate même si mbule ezate pour les kana place wana c'est tout un problème insécurité makasi ba groupe ba kuluna na boma ba groupe ndamo na réussiraki ko étouffer mais mususu ils ont continué toujours. Mais par quel mécanisme on réussit ko étouffer ba groupe wana? Il y a ce qu'on appelle la gestion des conflits. Moni biso tozali toujours ka chance ya okendo kotanga ka la gestion des pays pauvres. Na ba pays pauvres ba banditisme ezalaka makasi. Omona keloko ba bengaka imika mundele ayebaka yango ke ba pays pauvres bazaka ba problème moko boya kotangisa bana. Du fait que bana wana otanga mingi te ba kozala mingi après âge ya 18 ba koma ba bandi. Yango mundele salaka imika. Imika wana c'est-à-dire centre de la jeunesse chrétienne. Ba jeune ba saka ba sport, yango mundele ba recruter ba noir américain. Mundele mona ke ba noir ba ko classe te baza mayele mingi te balinga classe te. Alors bana na bango bazokende classe, ba noir tang ba kola kelo ko lieza la kite ko lata passe tout ça ba koma ko kare bana ya mindele. Bana ya ba vie ya bien ko karaka bango boto la bango biloko ko betaka bango mundela bi eko sila ndenge nini akeko créer ba centre ya sport ba centre de formation sportif surtout yango monaka
mutu mwindo aza makasi na kosakana champion na kosakana ezalaka mutu mwindo so tangi meilleur footballeur du monde mutu mwindo Roi Pelé meilleur boxeur du monde mutu mwindo Tyson meilleur musicien ba Tupac wana batu mwindo musana bango baza makasi na kosaka mundela comprendre ke eza race ya kotanga classe te bakenda mingi na makamba classe te tanga ba ko créer ba centre wana siko biso tozaki formation na kenda kozaka formation tanga na kenda ka poto wana na kenda ko luka mituka te ni basi ni bilamba na kenda ko sala ka formation ya gestion des états comment gérer des pays pauvres sans ressources naturelles ndisco à partir wana eza na chapitre mabengo gestion des conflits ba conflit wana des compétences des mentalités comment gérer ça bazo ndengini bana ba kuluna wana ozukaka les 5 en tête kotsa bango classe opesa bango 1000 francs ningi bayaka classe wana ba kuluna wana soka zuka diplôme d'état akomi carreleur akomi électricien akomi mécanicien akomi yoka soni so akomi ka occupé akomi yoka soni c'est-à-dire azali za na matière so par exemple songe songe soka bandi na quartier Lubudi ti na sanatorium do yeso ka zoli kana équipe na mama news tucha mabonza na kati mais lelo sango asidi songe akoma na électricien na bachantier ko zo yesu zo savimpi oyo ka savimpi akoma ne calme donc à côté de le côté politique c'est-à-dire gestion des conflits kaka omoni il faut pas qu'on confondre. C'est pas en vain que totanga ki ba classe. Hein? Il y a des mécanismes mécaniques pour na kosilisa les camps. C'est-à-dire hein, ko tcheli kofu to tcheli kofu. Mais il y a des mécanismes intellectuels ko aussi ça ba conflit wana parce que mutu kulu na za forcerté. Kulu na za état d'esprit. Talaka ni baza minene te. Baba pomba te baza pena ba paqueté. C'est-à-dire c'est un état d'esprit. Et il faut combattre l'état d'esprit par l'esprit. Très bien. Alors récemment aux Alagi victimes, hein, qu'est-ce qui s'était passé au juste en une minute bah député beaucoup mis moins insécurité toloba parce que biloko eza yo moko privé qui n'a rien à voir avec l'autorité de la ville ou bien municipale mais ba botolu yango na makasi na yambaki honorable Tony awa pona ya lobaki eza normal les ba électeurs na yo bazui mais bazwa quand on a sens wana te qu'est-ce qui s'était passé au juste est-ce qu'il y a de regrets jusqu'à présent réparation et salamaki ah mais ndebona ngai na kendaki pa président de l'Assemblée nationale na Nathalie Sayeke tala l'enterre ya gouvernement exécution ya gouvernement plutôt comme ba victime hein mais tout ça na même façon comme on a makambuté na vandaki na ndako effectivement ta on a zongaki moi si asala albi oh na yoki nikin bazo bakamba mtuka moya bala te le les masques ils yoki ne réclamer à la ministre des travaux publics à sala njela wana c'est à dire que eza ba symptôme oyezo laksake président Félix Tshisekedi peuple oyo azalaki na besoin ya changement hein na moni yangote ça sont des symptômes comportementaux omoni mingi bosala exercice sur le quotient intellectuel boyibi ko évaluer quotient intellectuel mais quotient émotionnel ya bato boyiba ko bato basala ka biloko wana te parce que bon c'est normal hein biso tozaki chance à la gestion des états ya omo na sala étude ya comportement ya ba kondebele à l'époque na yebi ke o soka lobi bo lobi ngo en fonction de ça o soka lobi bo ngo en fonction de ça hein ba étude émotionnelle wana ce sont des émotions population ça na ba émotion na ko sala makambo sur base ya émotion alors faut ko quantifier ko évaluer ba émotion wana sur base ya ngonde to ko ba échantillon malamu quelle est l'éducation appropriée na peuple congolais. Très bien, merci beaucoup. Alors boza ebele boza kolanda biso place nyoso boche TV éviter égoïsme autour ya bosolo na politique. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nangonga ya 10h30 bosolo na politique ezali. Bolanda biso na 10h30, bolanda biso na 22h na nting de télévision, bolanda biso na 8h du matin, bolanda biso peso na minuit. Donc 4 rediffusions moko kapona bino na YouTube eza bosolo na politique officielle, tozali en direct, mais quant à Facebook, boke bana bato bako pirater compte to bato bazo copier compte. Bosolo na politique officielle eza moko. Ceux qui tolingi to communiquer boye biso bomoni elongi nanga na kati nde naza na kati on naza na kati ali kambo wana te boko tsanga na kati te. J'aimerais à ce que tu réfléchir non na yo autour il y a situation yo préoccupé na banda mboka le week-end out entre ba militaire de DPS na ba militaire
cache FCC baza koyokana te surtout na côté à base depuis que makamba kozonga ya Kabila posa ba problème côté kuna mwa likambo po nyoso wane botami nde pesika wana Kabila probable azonga na 2023 bato batomboki Kabila kozonga te bato so babi oui azana droit débat sur le plan intellectuel les à niveau moko mais côté à base makamba réflexion ezate za coup sur coup. On va suivre en image nyoso elekaki bato a perdre ndenge ba réagir bota la pe ndenge bato IDPS ba réagir likambo ngo Boromona pe ndeko Muyej o azali gouverneur ya Luala ba epazwa kwana bozomoneza bata pe perdre bango batombokaki batumbi ya président en exercice Félix Tshisekedi wana baza kokata effigie na ye hein baza kokata nani pano wana bomoni za photo bomba ya chef de l'état oyo bato ba ekotumba. Alors de l'autre côté pezali na bato ya voilà wana bato ya IDPS wana eza na Kolwezi bato ya IDPS pe bango ba yepe ko longola oya Joseph Kabila na tour na bango ancien président na nouveau président o baza na famille moko na coalition ndenge boza komona esika wana donc ba ko longola ngoti na suka o komona IDPS baza ko yemba donc bango wana ne baza wana tiba okwesa eloko wana ezo sala bien te mais boyo kana no ministre nani gouverneur ya Lualaba Richard Muyej Mangenzmas boyo kananu lecture na par rapport à makambo et puis tozonga comme ça tomeka ko étudier ensemble na ne kontingi pour le bozola na biso partout. Comment vous analysez cette situation entre la famille politique au baza siko ensemble na coalition pour gouverner Mboka? Ça chauffe. Suivant en image d'abord TVza Radio T Richard Muyej Mangenz toza ozonga pour que tout le bela siko likambango na bozindo retour à Kabila. Est-ce que retour à Kabila ko bomisa batu retour à Kabila ko komati na niveau oyo to ezaki ba aventure ba mekaika Kabila ozonga na ete on va interpréter tout à l'heure. C'est une honte qu'un parti politique qui s'est dit adhérer à la culture de la démocratie déchire les effigies des présidents de la République. Qu'il s'agisse de ceux qui ont déchiré, qui se sont attaqués aux effigies de l'ancien président de la République, ou de ceux qui, par vengeance, voulaient s'attaquer aux effigies de l'actuel président de la République, c'est un coup de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Puisqu'à Kolwezi, nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ils étaient jeunes quand au début des années 90, sur base de l'incompréhension entre les communautés, a explosé ici le choc des communautés. Ils étaient très jeunes. Moi j'étais agent Jekamine, puis je me suis retrouvé conseiller socioculturel du gouverneur Kyunga Komanza. J'ai géré cette situation à travers la ville de Likasi, la ville de Kolwezi, et dans une certaine mesure dans certaines communes de Lumbashi. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut que ça s'arrête très vite. On s'est attaqué au symbole de notre parti, on s'est attaqué à notre leader à travers son portrait. On peut aller en justice, mais on ne descend pas dans la rue pour faire la même chose. Quand on fait la même chose, c'est qu'on se ressemble. Il faut éviter de faire la même chose. Les PPRD a des dirigeants politiques, l'UDPS a des dirigeants politiques. Il faut que ceux qui se disent dirigeants encadrent leurs militants. C'est ça l'essence du civisme, de l'éducation civique. On ne crée pas un parti politique juste pour des slogans et faire des marches qui n'ont aucun sens. On crée un parti politique en éduquant, parce qu'on se prépare à prendre le pouvoir, mais quand les gens prennent le pouvoir, ils doivent connaître tous les termes politiques. Que signifie passation pacifique et civilisée? Il faut en connaître les contenus. Que signifie coalition? Il faut en connaître les contenus. On n'agit pas comme ça, comme disent les Quinois, ngoulou ngoulou. Et ceux qui ont fait l'attaque, qui ont pris l'initiative de commettre des actes de destruction, et ceux qui ont fait l'esprit de vengeance, qui ont manifesté l'esprit de vengeance en tant qu'autorité provinciale, je condamne et je n'accepterai pas ça. Je vais les inviter lundi au bureau pour leur dire des mots assez forts, qu'ils comprennent que je ne suis pas venu ici pour diriger des disputes. J'en ai géré au début des années 90, quand j'étais conseiller socioculturel de Kyungu. J'en connais les conséquences. C'est des choses qu'il faut éviter de reprendre. Ils jouent avec le feu. Ils ne connaissent pas les contenus de la bagarre. Précieux Mouyoko, donc ça c'était Richard Muyej Mangenzmas, au Azali gouverneur à Lualaba, Ndegontingi. Ba réaction est de partout, on a moni Kabund pas commis. Pesanga on tweet à Kabund en avant que l'honorable Ntingi Pouloulou Azomaloba. Na moni Kabund pas commis. D'abord selon Kabund va suspendre. Moi on l'effigie du chef de l'État. Bozo tanga nanga ndako. Banda ko tanga ko le chef de l'État dont la personne est inviolable sous la barre du
pro-gouvernement, responsable de l'ANER, tout ça, bangonyo so baza kotala balobi elogote. Alors pour na Kaboun des Ali, ba discussion nyo so bazaki nango ba pour parler même na makambo etali ba mandataire public et ko continuer jusqu'à ce que les responsabilités soient établies dans bateau ba commettre ba acte. On a surtout contre les présidents actuels Oyo Baké Kotumba Befijinaï. On a un message à Kaboun. Honorable Ntingi Pouloulou. Lecture na yo par rapport à Makambo. Non, et ça première fois beaucoup de président en exercice et puis président honoraire en vie. Et ça première expérience. Il faut les gars n'ababilo ka boye et quand vous savez noter. Et ça les problèmes de communication dans le biboye. Je crois que le gouverneur Moyège a expliqué moi bien, le moi bien. Et là on a le bakaka boye. On dit communication. Na communication, bah j'ai regardé biloko. Communiquer pour toucher quotient intellectuel à bateau et réagir. Et puis en deuxième chose, au toucher quotient émotionnel à bateau, bah réagir. Tango avion elimwe. Antonov elimwe. Garé des temples à IDPS à réagir. Okoko. Abia ezaka bateau wana. Bateau na be batala oh. Et biso wendeni. Ah babi non. Bango be wasaka na biso parce que biso toza suna mutute. Parce que yebi ke Kabila, nzoto ya Kabila. Autorité morale à FCC. Président de la République honoraire Joseph Kabila. Redi amisa yemba boye. Balinga basi na kombo na ngai, batonga bandako na kombo na ngai, basomba mituka na ba kombo na ngai, babomisa bato na kombo na ngai, babina na kombo na ngai. C'est-à-dire sans Joseph Kabila batebele ba se retrouver na ba coma. Yango moni babi bon. Le coup là toza boye indépendant, toza na position de faiblesse boye. Tikato pesa bango momo boya ko réveiller bango le futur nous est réservé une surprise. Yango moni mais la crainte est que comportement est bouillé, qui créer des désordre makasi. Non, c'est-à-dire que amener le pays dans le chaos. Non, c'est-à-dire quoi? Tout ça, c'est pour vous amener vous tous à réfléchir. Je dis bien, en dehors du quotient intellectuel, bon ben quoi apprendre, quantifier le quotient émotionnel. Il y a yomoko, il y a nakunayo, il y a commune nayo. Il y a province, il y a pays, il y a population. Comment réagir? Par exemple, Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, 2011, a ajouté il était gagné l'élection. Intelligent, docteur en droit, mais a prêté serment en Ndako. Ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, c'est le quotient émotionnel. Mais qui peut comprendre ça? Tout ça ce sont des réactions de quotient émotionnel. Tant que nani secrétaire permanent Chadar a lobby que 2023 Joseph Kabila est candidat. Et puis si na bino ba journaliste, na ba politicien, na ba acteur politique. Et puis si bino surtout en débandade. Sauf biso ba homme d'état. So Nathalie Kabona oseka. Nathalie côté kuna ba politicien. Nathalie côté kuna ba acteur politique. Bino tout en débandade. Kabila kozonga toi kozonga te. Non. Eza makanicité, eza mibeko. Constitution lobini. Na constitution wana. Ba ba ko modifier constitution à tout moment. Sauf ba article wana. De deux, président Joseph Kabila, président honoraire, a eu pension. Eza lokola muta a eu pension. Pension ba zo ngonde nini. Soit au sali 30 ans de carrière en entreprise ou soit au 65 ans d'âge. Ce qui est comme on écoute une entreprise, aux yeux pension, aux yeux une entreprise. C'est simple comme bonjour. C'est un problème des politiciens et des acteurs politiques. Mais nous, les hommes d'État, nous savons que Nenga Kebongo a pensionné. À cause de la consultant, est-ce que Joseph Kabila a en politique, toi, déjà en politique? Il est consulté, non? Au moment où il été chef d'État actuel, il a consulté. Le gardien historique. Non, il faut qu'on se pèle la présence de Joseph Kabila. Il faut qu'on se pèle la Nengaza en vie, bon, c'est très bien. C'est une bonne chose. C'est vraiment parmi les avancées de la République. Biloko tokuta nango lelo.
Mais ça existait à l'époque de De Gaulle. Pour que comme la République française, comme la République. Mais il y a eu des problèmes. Alors comment vous jugez le comportement de Jean-Marc Aboun, sa réaction? Il y a qu'à suspendre la discussion entre FCC et Nakash pendant que va pour parler, pour nommer un mandataire public et à l'état de l'entreprise, mais à suspendre juste à cause de Makambo. Comment tu trouves ça? Mais quand il y a le conseil émotionnel, même si on a besoin d'un conseil émotionnel, on a besoin d'un petit mot qui rétrovisé à Moutoukana. C'est ça le conseil émotionnel. Mais biso ba homme d'état. Ata ba benga gena ningo vani bonanda kuno, ningo ba benga ngawana ke bakange mitukana mabanga. Do $7,000 ki kakaboy. Na yona na tele magaboy. Yo monanga na loba. Natali kakaboy. Siko na otala jara bato. Na moni fils yamba oya kendeki convoyeur ya mabanga bakati elamba na ye. Na moni Peggy Mazoa bakati pantalon. Ça dit aux coefficient émotionnel hein, aux angles homme d'état. Très bien. Très bien. Alors quelle solution pouvons mettre sur place pour arrêter l'hémorragie à Makambo? Statut des chefs de riz. On va revenir sur ça. On va prendre ce dossier là tout à l'heure. Boza et Belé, Boza Rolanda. Parce que Gobo Sanate, Bilo Kone de Kindeboé, et ça y a les lotés. Tant Joseph Kabila a pouvoir. Babilo est salamate. Et salamatala. Attends, elo komoko. Ngaïté. Yango moni souci na zana ngona comme Gobanga. Que ce que le président Félix Tshisekedi a échoué, et Golata Ngaï. Na souci wana. De yango na yena loi oyo pour que na sauver. On va parler de cette loi. Tala. Branham, William Branham. Oh, wana zotan eza brochure. Brochure Branham yango. Tanga titre. Signal rouge, signe de sa venue. Voilà. 1961, 63. Branham alobi nini pona Congo, pona Tshisekedi. Oh. Il continue donc à corrompre leurs voix. Tel que les gens ont agi à l'époque, avant Tshisekedi a comme on a pouvoir. Ba guerre ya ba autorité morale, ba base ezalaki te. Ba marche ezalaki te, ba effigie ezalaki te. Kuluna ezalaki te. Ba banoko boma batute. Ba couper de route elongwe kisengi comme akuna tie comme na Kazangulu kisantu ba couper de route ba comme. Kuluna avant Tshisekedi comme président Tshisekedi comme président de la République. Ezalaki te. Alobi nini? Tel que les gens ont agi à l'époque. Ndenge uti ko leka na République eleki, tel qu'ils ont agi à ce temps-là. Tels ils agissent aujourd'hui. Tout à fait. Cela n'a pas changé. Ça ne change pas. Et ça ne changera pas. Ndenge bongi bangi singana bien prophète Branham a prophétisé pour na Tshisekedi na bangi. Ce qu'on a tiki Tshisekedi a échoué. Na sala siko ndenge nini. Yango mona réfléchir na. Très bien. Nego sala loi oyo. Alors parce que o ngaite William Marion Branham, les prophètes du temps de la fin. Or, modèle wana population alingaki. Alors, comment faire pour que tout bimanelo kwana? La refondation de l'État. Nous sommes besoin wana base à IDPS le biboy, base à PPR le biboy. Banyama baza kunate, bangondi so baza bat. Très bien. Mais le problème c'est quoi? La refondation de l'État. Alors, si vous avez la refondation tout à l'heure, ça c'était la lecture, il y a brochure, il y a William Marion Branham, les prophètes du temps de la fin. Alors, Tozozonga de l'autre côté à Régis, le président est arrivé en France depuis hier, à Kotagi avec une forte délégation, je disais, depuis le vendredi, 117 personnes, qui volent dans le président de la République, baqué par Nairobi, et par Ouganda, pardon, c'est prévu qu'à comme appelle à Kenya, et puis voilà, le président séjourne à Paris, conférence où nous allons dans les Cambodja, les Kimia, Bota l'arrivée à un moment condensé à Mouké, TVza Radio T. Mais ça fait beau, hein, le couple présidentiel. Vous allez voir papa, vous allez voir maman, Nengo Bakiti, c'était très bien. Accueil Pezaki Malam Bandeko Bazaki place. Mais par rapport à Belgique, Belgique et les gars qui m'ont battu belé, Nengo Namoni na Paris, Waneza Selongai. Mais peut-être les léos français, Congolais vivant en France, Koleka, par rapport à Congolais au bazar en Belgique. Suivant en image, intégralité, et ça, moi, séquence à Mouké, tout ça, les condensés, tout ça, Rozonga, Poto Solo Lasco, Makambouya, président de la République. Est-ce qu'il y a correction dans le mandat ou toi correction te selon Tsingi Pololo te veza radio te pour ceux qui n'ont pas zambo moni soso nan tabambo geza les sumusikate en image et puis on se retrouve pour la continuité de la politique officielle.
Christine Moulumba. Donc il y a Bino Yangoy. Ça va, madame? Vous êtes déjà bien en place, ça va? Oui, ça fait. On arrive. L'un des boulots là. Ça va? Oh, Seigneur. Merci beaucoup. Bossolo la politique, Tobandi. Voilà, nous sommes en direct, hein, ce sont les aléas des directs. À un certain moment, nous sommes au couloir, on discute, il y a beaucoup de choses. Voilà. Tozako Bawana Bolandagi, président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Oyo, a commis en France, Baza et Belé, Baza Rolandabi, son a Tongwa à TV, et za radio Tende Kontingi pour le chef de l'État, a Outiko Koma. Mais Bato Belé, depuis semaine passée, guerre Ezaki Makasi, surtout entre Mama Chantal Nandeko, John Kolela, Koswan Ezaki Mouamingi. Bato Belé, le président va voyager, on a 117 personnes, dépassement budgétaire et l'équipe à 200 millions de dollars, et ça va voyage de trop. Et un voyage de trop, et ça, le Mogo et Kou Manamboka, Tendeng Nyoza ko analyser. Ami Balé Zali, Bato Belé, Baza, au moment que le président de la République a tiré la continuité. Avant Kabila, après Kabila, c'est la même chose. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. Vous avez la lecture, moi, bango, et vous avez député national. Bon, la première question, où il y a un voyage, chaque maître a une technique. Si vous avez 10 mètres, vous avez 10 techniques, 10 formules. Formule à Tshisekedi Ezali, il y a le président Félix Tshisekedi Ezali. Il y a moko à traiter. Ba dossier en boka. Comme c'est lui le chef de l'État, à Monique, si vous avez un ambassadeur. Ambassadeur et belé bazana ambassadeur o ya mandat ya o chef de l'État Kabila Tikaki. Mieux voyez moko akutana asola likama même eza mpuku même MPC même likelele mais yé moko a traiter ngo ayebi ke république kozwa autant bino kozwa autant peuple kozwa autant donc alingi azala surpris que nos conseillers induire ngana erreur c'est juste ça donc boutique la yeta babiloko to azokende net na ko expliquer bino makamuni basula na Macron na ko expliquer mo sikoyo par respect na webisa ngote par respect na webisa na kolbana bino ngote c'est-à-dire azo traiter makamu yemoko alingi likamwe ba conseiller parce que président Joseph Kabila président honoraire alobaka na eboyi je n'ai pas 15 personnes collaborateurs sérieux c'est-à-dire eloko neza na muto ya Félix Tshisekedi président Félix Tshisekedi yango mona zo kende ko traiter yemoko mieux voilà landa côté mais akende ko traiter makamamboka yemoko pour kaza la surprise en d'autres termes le président Félix Tshisekedi azo sabino peuple congolais boy ce qui est simbité je suis moi-même responsable Très bien. et c'est loko mususu te
eza eloko mosusu te so na betele bino lisolo oyo président Félix Tshisekedi akende kosola na États-Unis tamba kutanaki na bato ya chambre de commerce na ba proton uda bank wana makambo basolola ke o ye moko alobaki makelele wana botia ekosila to bato bazela bozela eza chaque maître aza na technique na prise na ya suka biloko ekobela mais biloko ekobela mutu aza na nzala awelaka te bapesa biloko mais azelaka te koma pio soki biloko esili bomoni président bika avandi seke biloko ebeli bino bozela suite koma pio omoni boye wana oyo lobi ya blanc bonnet blanc donc pavi que c'est la répétition c'est la continuité apparemment selon bango président Félix aza na continuité ya Joseph Kabila eloko balobi wana yango eza na brochure wana brochure ya Frère Branham eza ngate donc eza ngate babi il continue donc à corrompre leur voix tel que les gens ont agi à l'époque tel qu'ils agissent aujourd'hui ça n'a pas changé ça ne change pas et ça ne changera pas kulune zalaki kulune yelelo kini bopeto ebandaki pa ndeke mbuta te ebanda pa nani Kimbembe Mazungu non Jacques Mbunda yimuta buka bandako aliboso ya molara wana muta aisa molara munene tibambole Jacques Mbunda yango ezaka lelo ça change quoi est-ce que c'est ça la formule yango moni bato balobi de la répétition alors maintenant sikoyo pour que chef de l'état abimane lokoyo parce que faut yeba yango bien asali makama malamu boni blanc wana peneza eza bongo te parce que les autres ont la gratuité enseignement oui ça la guité na collège boboto mona no tango fele oui ça la guité même aux allées wana eza komeka masu ya satate po bible lobi baka mususu ko meka mi za satate za pe nzambe te meza ka makanisi nayo yango nani na lobeli quotient émotionnel c'est-à-dire muto zolo bana émotion amoni pena que gratuité na saint anne ezali mais alobi kaka tamoni gratuité te c'est-à-dire wana eza satate muto zo meka eza yemoko eza quotient émotionnel c'est-à-dire biloko wana eza malamu mais président Félix Tshisekedi bako yina ye na seconde soka saleli kaka loi oyo te bako bosa na ye bako bosa na seconde omoni nga naza rare député oyo asala campagne na document de bord nazaka na document na nga na kena nango constitution punitive na tiraka nyonso kaka awa sala boyo nyonso bozo mona wana ezaka kaka lié na constitution punitive na kendaki pona intérêt ya peuple pona intérêt mutu moko te na somba mutuka avana comme député na somba lopanga avana comme député na yebi nga nazaki cadre national avana comme député et sengo na nga ezaka ke après des années batanga ke soki mboke bonga pona ntingi pululu e osala ngesengo makasi ke natonga ba immeuble belé mais bato ba yina ngai bakombo muso yinami koleka satan bato bazo tolérer avant na satan mais na kombo ya politicien moko te ezo sala passe loi oyo yango nde ko bikisa Félix Tshisekedi yango nde refondation de l'état élection ni loi oyo ezali eza loi ya statut ya ba chef de riz intérêt nango ezani 1 d'abord la bango mo ba chef de riz les chefs de riz dans leur exercice de fonction ont le statut d'agent de service public et de l'état et dépendent du ministère de l'Intérieur. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du chef de la municipalité. À ce titre, ils ont droit à un salaire et à une prime. Mais quelle est la mission des chefs de riz? Parce qu'il faut que nous fassions na ba prime mais akosala musala nini musala nyonso bozole la lelo yana maboka chef de riz salubrité salito bozomona na ba grandes artères et uta na mapango ya bato après ninga mbula zonoka boy soko tambola na sambula zomona bato bazobi mapena na ba salité bazoboka ngona sambula po mai wana mema yango do ba salito bozomona e uta na mapango ya bato lupango za bapeza na kata balabala nani ako gérer bango rôle chef de riz ezali nini premier rôle 1 identifier le nombre de familles de leur riz identifier tous les habitants et le nombre de parcelles dans la maîtrise nangote parce que après ça yo mouvement de population bato boni balonga na province na yo bakena ba province mususu bato boni bakoti sika na ba province na yo gouverneur moko ta ko pesa j'ai mis ma main à couper gouverneur moko te parce qu'il gère pas les gens ils attendent une parcelle à vendre
Ils ne gèrent pas. Ba bourgmestre ou ba géraraté, si tu vas chez des bourgmestres ici, ba yebiga ba sala matanga na ba terrain. Dégager les statistiques des étrangers et des nationaux en tenant compte de leur province d'origine. Nandi akoyeba ka étranger à côté. Chef de riz, ba immeuble no saison mona wezana ba balabala. Qui les identifie? Nandi ba tola la kawana. Et le boza ba West Africa ba ba congolais, to yebite pourquoi. Veillez trimestriellement et annuellement les mouvements des populations en procédant au contrôle des entrants et des sortants. Nana bien. Qui peut vous dire, gouverneur après ces statistiques, il y a bateau na Kinshasa. Et vous prétendez avoir géré. Déterminer le nombre d'intellectuels, les professeurs d'université, les licenciés, les gradués, les diplômés d'État, de chaque discipline, les personnes désœuvrées et les chômeurs. Déterminer le nombre d'analphabètes. Voilà Moussa chef de riz. Dégager le nombre de mineurs d'âge non scolarisés. Moutakomi na 14 ans matanga gate. Chef de riz Moutakoyeba. Sensibiliser les habitants de leur rue sur toutes les recommandations de la RH. Chef de riz Moutakosalang. Gouverneur Albaki Boye. Mikolo yo Moutasala Boye. Eza chef de riz. Nakala ba toilette bazo pompe so za na toilette te bakangio. Mutaosala rapport wana. Mutaosala rapport. Toke na lingua la kaka on est dans la lingua là. Tokota lingua là to luka ba toilette. Ogoyoka. Sensibiliser, veiller au respect des droits des personnes vivant avec handicap de leur juridiction. Que les poubelles aient puis perdu en vue d'une bonne canalisation d'eau de pluie pour éviter les érosions. Curieusement, na Congo, ba chef de rue baza respecté. Mais qui a les niveaux? Nani façon sa autorité wana na chef de rue. Yangona na pesi loko oyo. Ce qui président Félix Asali yangote. C'est fini. Akoye na libunga ya Branham. Siko foyo ka sanction ni Branham abombeli muto asali musala chef de rue. Akoye ba ke na lupango na mwana moka zaka na zaka mutune zaka biente. Chef de rue muto ko dénoncer a signaler déjà la police. Ba yeba les ce qui trouble muto liboso ba ko viser yawa. Identifier sur leur rue toutes les activités génératrices de recettes. Bozoluka budget bonga, pas acte budgétaire, mais c'est les chefs de rue. Comment par exemple? N'ingeza boy nombre d'églises, ba mapango za na église na Kinshasa bato ba bien. Nombre ya ba boutique monsieur za na kati na kati même hôpital yebanité. Ba école. Mais qui peut le faire? C'est-à-dire boki musika mais boutique refondation de l'état. Alors on va évoluer. Na si ça ba comprendre. Retracer l'historique et la généalogie de chaque parcelle se trouvant sur leur rue en vue d'éviter les cas échéants d'éventuels conflits parcellaires. Traçabilité à l'opangona. Qui est propriétaire de cette parcelle? Allez, ministre des Affaires foncières, nous avons signé. Ministre de la Justice, nous avons comme Mukanda.